Bon dimanche la mifa, la famille, bande oba bolingo, na la kaibino témoignage. Tant on a le bla mambo Dorcas awa, na la kaibino na opesa bino témoignage moko. Bosomba café bandeko, bosomba café za remède, café zo traité, ba malade be nanzoto, café zo bixa. Ezo sunga na bato baza problème d'épuisement, tu travailles dire café zo sunga, café zo sukola mokongo, café za bien surtout pour na bato a poto. Totoka difficilement boyebi ezo bimisa ba toxique dans nzoto café oyo eza tellement bien eza naturel eza effet secondaire te café zo pesa bo pikili ba bukundu bonzoto pa na batata et café zo maximatisa libido et pa na batata ka atena ba mama eza pona mibali na basi c'est pour tout le monde. Il y a 6 petits sachets à l'intérieur eza moins cher café oyo et je crois mon baolinga ou ba matisa ngo et donc bo sombara déjà bandeko. Félicitations à Exaucé, notre bien-aimé, on a vu sur la chantre, Aïmba Kabande, Webele Boebi Exaucé, même na TikTok, Awa, Aïmba Banzembo, ya Nzambe. C'est un adorateur, moi, na Michel Bakenda. Félicitations à lui. Balobi, moi, na Bali, papa Bali na nouté, ba Congolais Bino Boebi, ba Tuni conseil, ni papa opesa moi na libala, parce que mo, azo bala te. Frère Michel Bakenda, salo bala, ba belelio, na ba commentaire, ba belelio, na ba page, balobi, o bali si, mais yo mo na no bali te, suko opesa moi na conseil, nini. Bandeko, na ye na lendi sa mutu moko, na nzela ya vie, ya ndeko moi na mobali. Exaucé permet moi, ko siligate. Naebi que peut-être que déranger moi mon mais c'est pour la gloire de Dieu. La famille, j'ai connu ses frères par son témoignage. Na kota comme sur YouTube, non ezaka na bando la émission DM5 na Facebook na page et puis na moni vidéo na ye nde na ko luka na TikTok. Pardon à YouTube à l'époque. Moi kala moké avant confinement, il était encore trop jeune à l'époque. Et na moni témoignage à moi mobile yo. Et bazo adoré na muninga na ye nda obeta li solo na ye. Ce garçon que vous voyez abota dans la famille à 5 enfants. L'aîné de la famille, l'unique garçon. N'habita après so ba parane ba aksa moi na habité mais tant ozo pesa témoignage c'était ça. Alors moi mbalo bozomona un prophète aya kanga endoki. Bino boyebika ba papa na ba maman de bazala bikenda kenda bimema bimabikota kota bindima ndima bandima ke moi na andoki. Ndeko bandeko asala boye. Azwa bankuba bazitumba e ba moto azana cicatrice na loboko ya monene ti lelo ezali cicatrice wana je crois banga bacha embelia nde rata ezwa na loboko par son propre père Akima. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était périodique bakange ndoki lelo ba mimi na ba torture wana emela mafuta sala boye chama kolo mutuna sema kolikolo tumba bougie zongi sa matakita kene na temple prophète zonga na ndako oliate 3 jours oliate 5 jours boye. Un très beau garçon comme ça les kondia famille moi mobali ya liboso oyo il faut beau chérir bande ko mwana nyokwama ti ezaki de fo ka taba osale bongo bako ako sala grève babenga ngonene. Et atangite a inane perti mo atangite pour la nene karama ki ndoki ba lande ba défense ta mwana omokola molimo révolte koti akoma déjà mo ba 8 9 ans comme ça moko msuka nde ba yaka na ozando kite na ndo kite ozana boyi na ndo kite. Moi je suis pas sorcier tellement boya telemela bango nande baluka ba bomaye Akima ndeko Akimi via kaina lelo alali alobi alali awa nzambe na bolingo na ye bato mawa bazwa ye et akutana une servante de Dieu o atangi saka e classe tina ndinga zwa diplôme lelo ndeko na biso bandeko et miraculeusement na ngolo nzambe bota bisika komi Exaucé et na ibara ending wana nde nakota contact na ye tokoma ko solo la et na bana otis ko tinda ye asala ba vidéo hein yena kinga awa ya tindi quelque chose ba kei ba sali vidéo mo na église azo adorer bas louer santé ba louer espace plus ou moins 30 minutes vidéo na oka ba tindelinga yango na zuna china chaîne na YouTube. Moi à l'époque ba vidéo Exaucé na chaîne na YouTube et c'est comme ça to koma ko solo la moi ko sunga muke et c'était vraiment un fils pour moi. Alors moko mususu na bosa na ngote
en tout cas exaucer limbisanga permettre en appeler ce témoignage na autant ba kombote na uta musala na busa na te mo ezai makasi na bimi et ezai ba 14h30 na telemi na bus stop na ozela bus na moni appelle exaucer koti allô maman exaucer comment tu vas ah maman ça va pas nini maman estomac passi exaucer za moi muke ba estomac maman na kokite nini habitala maman ya ba frère nanyo na autant comme frère on a te parce qu'ayebani et pour baser en bon terme bazala bien pour ne pas peut-être créer des problèmes tellement moi na naye moko afungola la église alingi kaka ngai na kenda koyemba kuna moi j'ai mon église le fait que j'ai refusé cette maman m'a insulté comme pas possible moi na ebisinga maman est-ce que kozala kozala éthique eza problème. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie? Abi maman na finginga fazer. Maman na finginga lobio fazer oyo. Soki mwana na ngai te, tope bana na ngate nde yo komi bisiko yo komi yo. Mukile yebi yo lelo yo fazer ndoki afinga mwana. Mama moni lelo fazer babali na mwasi ya poto. Azo ya France na mboko yo vandaka. Ya ona oloba na mutu moko to tu méprises les gens parce que oza oyo ozali. Nzamba pambolo comme mona moi ba $100 pona okansani tikeno leki mokili mobimba la vie bascule nzamba capable ozo mutu azali kolo akitisi na se a capable ozo mutu azali na sa tomboli likolo mwana bakanga ndoki mwana famille bwakaka mwana famille boyaka mwana oba finga mwana oba maltraiter ba rejeta lelo oyo akomi oyo azali abali moi c'est à poto azokende France aokende poto regardez comment il rayonne regardez comment il est beau bikamwa ya nzambe yona naloba na mutu moko peut-être ba abandonner onde ba abandonner Dorcas ba finga Dorcas pota kindoki soki famille na yemo kutu babwaki ba parents irresponsables bazali exaucer ba botine ba babwaka hier il n'était pas sorcier parce que botala lelo o nzamba sel na vie na ah oui et que Dieu nous aide maman le baiser belé mais nzamba sunga biso Dorcas courage na ondi make nzambo asalika kelelo mokile mona yo potano ebika wa mwasi kitoko epu wa mayele obala mobala pa mpamba te mokili momero mona pe to kokumisa nzambe na encourager mutu moko peut-être famille bwaka yo peut-être baloba nyonso pona yo ozo souffrir ozo lela nzamba capable ya olongolo na pasi botaka lisolo na beti eza na nzembo mo esala succès ozali nzambe témoignage à sœur on a même témoignage ou presque même témoignage on a beteli bino cette sœur a été rejetée par ses parents babwaka ye partout à l'écart même na ba YouTube bomona ba commentaire na ya komakango famille na nge abandona ngai bota lelo mo amwa sona bisika komi azapeka na poto nana encourager mutu moko peut-être au passé ba moment difficile famille boya yo babwaka yo baloba nyonso sur toi ndoki tout ça nzamba linga bato nyonso OK tout ce que tu as à faire ezaka de lui faire confiance de l'aimer aussi et en mitika na ye au salon ngolo bande ko témoignage exaucer le exaucer abali exaucer courage ba bonne chance na liba na yo nzamba bongelo mambo ezalelo malamu mais conseil ka muke na opesa yo sois reconnaissant la Bible nous dit d'être reconnaissant la reconnaissance envers Dieu et envers aussi nos prochains. Bande nyonso oyo ba edayo na vie kobosa na bangote. Et moi j'étais surpris au mona na ba page ke obali, obenga ata même pas oyebisanga ke mama na obala. Ata ko komela ngai, mais yo yebi ko place to uti. Et nazu ba plainte belé ya baninga na yo, mais bon. Et conseil na ngeza ka ke za reconnaissant. To yeba bisika to utaka. Mais bisika to kenda to yeba ate vie ya molai. C'est comme toi. Ta place au ton dimate le lo koma awa. Nzamba utiliza ka batu. Akitarate aya ko sala. Aolikara na nzela ya batu. Kobosa na bandeko basunga yote. O baranda ba service te. O bonyo koma na bango ensemble. Kobosa na bango te. Que Dieu te bénisse. Nzamba salo bola mwebele. La famille c'était ça. Nous avons appelé exaucé, ni témoignage exaucé. Nous avons le baiser, na seka mon comme soit benga bi ah maman parce qu'on a eu des projets ensemble.
abisinga na mama mo nga sunga nga na poto mais mama ngo tant ka ocha age tout compris nga bi a conditionner yo alobi abi otindele mutakala alobi na bandio seka ba mama ba poto bandoki. Et suite à témoignage j'ai exaucé de moi comme un inbox alobi maman témoignage j'ai exaucé silite abi moi nga na za la même cas na la même problème oui na bande koloba. Et tu sont de ma voix peut-être aux âmes méprisés, négligés, rejetés par la famille, par la société. Nzamba ebio. Nzamba nzambe. Wa sala ramambo kamo isaka. Aza capable longolo na sa tombolo likolo. Yango bato ba se mokara na batu. Oyebi lobité. Yana bato ba betela maboko. Yana bato ba simba bambongo mais ba se retrouva par terre. Koseka mutute. Exaucé ba sekai ba fingai. Maman moko belela fazer mais maman naza chrétienne hein. Afinga yo mobola fazer mwana balabala yo lelo oyo fazer a aucun de France na mboko yo zala maman il a moins de 30 ans azana na avenir moulai liboso na ye ana ba potentiel na ba talent a réussir vie parce que nzamba zana ye na suka ki côté voilà mo mususu to sur la exaucé parce qu'on a eu plein de choses ensemble projet machin abisinga mama bato bele ba laki ngai kande balanda nga wana ba edenga tout ça bi mais na mama moko azayi ne pe prête atinela nga mbongo mais ba nga tellement na comprendre o biso za moli mwanzambe avant même mutalo ba le Saint-Esprit va te souffler na seki nga abi asengo tina mutagala lobi oui to banyo seka nga bite ko tinda te yango na oloba na fungo la parenthèse ba mama apoto bino bozala bizalele so moni mwana bato moke na réseaux sociaux romo lula yo romo lingae komo tindelo ba mbongo na bakindoki na bino so moni muto na pasi sungae soki ekomi conditionné na marambu ya salité na kati nzamba wapambola ote ndeko na biso moko na réseaux sociaux bandiko bele boyebi muya aza influenceur na TikTok muya muteba bato bele boyebi muya na olo bango parce que to salela ngo émission ngana ye na compte na ye ya eu beaucoup du monde na TikTok muya tanga bandi TikTok na esika ndenge zala kaka azupe ba visibilité tout ça et au sala que une fois une dame a côté en contact na ye a romo sollicé a romo kabela ba mbongo a pesa même mbongo ya garantie bazwa ndako a romo linga ye bonete a mobali alinga peti manka za ma mokolo bino bi ma mbwana ezala zala nango fungoli si shop tout ça bandeko mama na koma iso abenge na téléphone na caméra mutakala phone ko mobali abanda ko misimba ko se masirbe pona basala mambasalité na téléphone parce que ndeko na sambela ke bolanda loyenge wana te ezara ba réalité ba vie alobi tango olinga bano sama mbona ismoli mwanzame bani ko interpeller abse mama na te to ke na oboete na linge oui mais ya ba maboye simba tenga na chrétien mama na silika kena oboto la shop abwaki saka ndeko mobali moya futa atinde asuba mbongo futa ndako ezate ndeko na senga lisungi to sala émission na ye na compte na ye batu bazala tale bele batu ba se rappeler na émission na je me rappelle wana na bani TikTok kala penzate ba 2 ans passés 2 ans et demi comme ça et au sala que tato sali émission on a interpellé les gens de bonne foi s'il vous plaît bato bele ba se manifester bino bebi congolais toko sunga toko pesa wapi numéro bato ba sunga na bango te bato ba pesa na bango te na mata na ba live ya bande musuto sola bien na TikTok na mega expliquer bango kango bato bele bandima bazo ba numéro ba pesa pe bambongo te ka bato ya mawa quelques 2-3 personnes de batindela mti rien moi 50 moi nini viki ngana za na mbongo te nazwa caméra na ngai on a annoncé la émission na Congo caméra ya Canon nazwa na kabila muya na pse muya teka caméra o ils avaient na moi problème côté ya batira batterie je crois ils étaient malade moi ya gravité na pse teka ngo bana on a 250 suka na 150 so penza donc okitana c'était parce que ça caméra bien mon vu que pas ces ayema makasi de quoi na choité mutu mo wa ndima ya soma on m'a payé $80 et de quoi lela lobby tel que je suis là na sala qui DJ na ba terrasse na ba nini mais bat ba ebinga na loba mama nzambe na TikTok a lobby musala ezate
pour survivre, j'ai pas le choix. Je dois le faire. Indépendamment de la volonté. Il y a un chrétien. Problème toi nango ba chrétien bazala mitema makasi mitema mabe na ebite ko sambela ngo ba sambelaka boni misaba na ya hotel wana vana se ko sambela ngo ba Kristo ba sambela na yeba ateza ya ndenge nene chrétien omona mutu na pasi mais afunga na ya mutu te wa sunga mutu problème ezana bande ko belé bazo salela nzambe balingi pe nzambe mais conjoncture et au tin d'état mususu na ba mamoro esengelaki te yango na interpeller na basali ya nzambe boye ba kosunga bandimi ebele bazwa na ba église wana baza 100 ici mais église ta musu ekota ya mwa 10 francs église ta musu emona ya mwa mbongo mais pasteur po asunga ba pasteur nyonso te ya moko bazali et généralement ba pasteur oyo basungaka mwa moke bandimi ebele bana bozwi te mais ba pasteur mingi oke no nzambe apamboli bozwi ezali basunga na bango bandimi te mawa mingi e bandeko ebele lelo à cause ya conjoncture et tellement oyo bata asa nini oke ezopousse akesa bamakambo oyo esengelaki te azohypotheke grâce likolo ya pasi c'est ça et ndeko na biso exaucé lelo nzambe asungi akomi bisiko akomi rejeté par sa propre famille par ses propres parents ndenge lelo Dorcas azotelenga na libanda na pota mais baparents ne baza en vie moto azwa Dorcas wana lokola mwana na ye eza mama ya ami na ye précieuse bazwa Dorcas avant de pa na bango ta molai no bebika mama ndenge ezalaka ape moto bien que atika ye totalement te kolia ba aide son ami ela asungaka ye malgré azovanda bisiko azovanda na menzamba nzambe lelo bat bamonani ba mosunga Dorcas na ebi kinzamba osale grâce potane ko sila a ozala pa na emoko mamo ozalele malamu et tellement satana bonisa toujours lipamboli ya moto yango bomoni lelo bandoki lokola bakabamba babimi liboso et du coup c'est vrai bato bamonani basunga mais à cause ya kabamba akomi obstacle lelo bato musu ba mofinga e bato musu bazana poso sunga mo basunga so ezate satana combattre toujours lipamboli ya moto mais ngana on dit make ndenge ka nzamba décida de livrer Dorcas nzamba okomisa mamboti na suka ndeko ozwa lisungi bandeko botala malgré citation na botala malgré bisika avant regardez comment elle est propre regardez comment elle est jolie regardez comment elle brillonne azo briller nzamba otika été na on dit make Dorcas ozwa mobala bien na on dit make ka nde ba ministre ba komo visiter nzamba osale ka ozwa mobala malamu tu au son de ma voix. Peut-être tu souffres dans le silence. Et Bible Zoloba. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Au comparé lion à un bois à lion terre, lion à roi de la forêt. Mais le fait que lion s'y a couffé peut me sauter. Espoir est scellé. Mais bois a un bon moyen. Le fait qu'à en vie, espoir est allé. Mon frère, ma soeur, tu es encore en vie. Le fait que pe mezana no na bomo ipa na yo peu importe ato komi lo le squelette ato zola na poubelle ata au salara 3 jours au liara te nzamba capable ya ko susciter secours et ou ta nulle part so beti Rachel Mwanza na YouTube to na TikTok au mona une jeune fille très jolie mwana wana même mabakanga endo na famille andova na ko na bango so pena maman na bango je sais pas moko moboti na etope baboti nyoso mibale bakufelo mwa bongo cette petite a se retrouver na balabala mwana moke moins de 12 ans na balabala sope moins de 10 ans ba mindele mo babande ko leka ba osa challenge ba osakana na bana challenge ko beta makofi ba bengi Dorcas ya ko beta makofi tanga beti makofi ba sepeli na mais yo za makasi ba apprécier ye ba zwa mwana wana na mitone no solo no Dorcas akenda Canada ba proposa ba sala film na ye y avait pas que elle na bana misusu ya ba shade ya ba fazer ya biso ya Congo ba sala film na banana na bosa ningo mo film yango ya biso za film esclave je sais pas ba genre ba film abongo mwana ana ba sala na e film mwana ana akoma lelo icône Dorcas Mwanza koma livre ya ba enfant sorcier ba enfant abandonné mwana ana kenda poto aina otanga na Canada akoli faut comme asco tantine dans les vingtaines d'âge
20 ans d'âge qui va mettre OK va 30 ans ba bois kaka endo ki libanda peut-être et c'est ton cas nzamba bosani yote bandoki mingi bozo mona bazana ba bandoki te ezakara na ebite na benga on libabe mais nzamba malamu zambe na boya olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe papa zambe na boya olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe papa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.